Bon, en tout cas, na balecteur na biso nyonso ya Kalamu, tozali numéro 69 na provincial. Pour ça la biso confiance, en tout cas vous allez dessus. Tozali na makanisi ya bien au monde, tozali ba jeune. Tozali na makanisi ya bien pour na ba jeunesse. Kolongola pour na de so tali bien. Le slogan na biso ezali éducation, sécurité na sociale. Ni oko na parlement à loba, à voter ba loi. Pour dire que député pesa musala te. Député zana pour na voter ba loi. Tanga kokende kuna ya kolobela pepe kena yolo ezaboe yolo ma ezate yolo couré komi ya mabe to komi molili botel komi kili e komi yolo komi banduma ba komi kotele mabakulu na pe balobi epai na pona yolo peut-être tozalanga na biso na député malamu te azalaka pe kutu te mais na sepeli peut-être que papa na biso oyo soki aye peut-être député yolo asunga biso peut-être ndenge balinga lelo bakingabwa bakoma na bajekoko bale banga bakoma na oya bango soki nani soki député nani mais biso tozanga na mutu te e kozala malamu peut-être soki ye peut-être simbi biso na yolo en tout cas toyebi te na tout cas nga la telemika epa na ye kaka na voter kaka ye Papa Antoine na osenga kaka abondisa kaka yolo parce que yolo eza quartier na ye yolo c'est Dallas. Mais le yolo et comment yolo na bakuluna Papa Antoine Skazali nzamba pambola ye nzamba pese boanya ebele apese mayele comme na parlement anyataka pona bana kuluna en tout cas merci mingi. Salut fidèles internautes, chers abonnés de Emergence One Télévision. Donc le plaisir est tellement immense parce que nous avons toujours recouvrir l'événement de Chantal Ikwa. Alors cet après-midi, Gabriel sur le plan beauté, l'honorable le candidat communal à niveau de Papa Willy Bombito. avec toute son équipe de campagne parler et présenter le programme de télévision par rapport à la promesse de Bobo Michel au niveau de Charles Prince. On est là pour les accompagner, donc on compte à la promesse et beaucoup de discours, il y a Yémobo, Philippe Kafina et Voloto. Honorable Alita Chamala. Somo ya bolingo na yo bébé bikomisi nzoto nanga pharmacie otekisaka ya kimawa kondeko na ye akufi kasi suwe na ye bato bakufa oye azwa manga ye Jano Binanu. nalo ya kameli ya engamba kondeko na ye akufi Franck Malandae, mwana mama Kilanda. Le conseiller du chef, Papa José Mouy. Madida Botoulou. Debs de Mukalinga, Yaklo de Lola Lola. Roger Moulele. Nanibi basakanga lokala kandone atongaka sapato yemaka sapato tengama tengama kasi pona yo Erike Bamba Anadala se Commandant Bellon Nkoi. Bani asala kanga moe toujours asala kanga daba mardi passant la bakinanga nara mi bangisa pato bimana misiki ya tonton na sali maquillage Papa
tout cas, encore une fois, merci pour la gentillesse na biso. La bino, biso to sepeli nango makasi. Il est important pour la biso les lieux à la qui kutana bino pe ko solo na bino pour na makanisi oyo. Biso bande ko na bino, ozali na yango pour na ba maman pe na ba jeune fille. Na yango ça peut tarder to repesa liloba. Ndeko abongisa mi po expliquer bino nini to yeda ngo po na bino na mokolo ya lelo. Merci. Maman mbote na biso. Mbote lisusu. Bozonge la mwelo kwa na 69 69 69 toke émission so 69 Toyoka kuna na suka tozali ko déranger. Voilà, descente na biso na terrain lelo na base ezali po ete toyeba kokutana na base. Parce que pour soutenir honorable sans base ezali eloko moko te. Yango toyaki tokutana na bino. Mais ya yambo tozali na champ de bataille pour na honorable Nabiso. Honorable Nabiso, Lolenge Bolobi numéro 69, Azali candidat na circonscription ya Kalamu. Azali mwana ya Kalamu. Abotami na Kalamu, Azali mwana ya Kalamu. Ayebi pasi ya Kalamu, ayebi pasi ya ba mama, ayebi pasi ya ba jeune. Tozolanda toya komona base pe toyeba koyebisa bino oyo ezali makanisi ya honorable bamama bazali ebele vraiment na sepeli na yango honorable alobi boy comme bamama bozali na biso elongo mpona soutien na ye azali na champ de bataille oyo azali kobongisa comme vision mpona bamama toyebi tozali na phénomène ya bafimere difficulté ezali mingi na mboka na biso mais lelo yo soki muto aye akabeli yo polo apesi yo mwa 100 francs quelque asepeli honorable atiki bino te na yango alobi boy ako sélectionner na kati na babase po ete asunga mutu nyonso na mbala moko ezalaka un peu moins difficile mais yango na kati na babase honorable akozwa mingi parce que accompagnement na ye ezali mingi na ba jeune na biso ba mama bino ba mama oyo boye lelo ebele awa honorable alobi boy akozwa ba jeune na chaque base akozwa nanu échantillon ya 5 jeunes oyo wapi akotinda bango na formation tobeteli maboko parce que azali mutu ya nzala te azali mutu oyo atambolaka akendeke bisika nyonso akendeke mikili nyonso donc alobi akozwa ba jeune akotina bango na formation tango ba jeune wana 5 na chaque base bakei na formation ba bénéficier na cadre ya éducation oyo bazwi na formation tango bakozonga bango pe bakokoma ba formateur to pe ba formatrice oyo formation oyo bango bazwaki oyo te mutu nyonso azala na capacité ya ko se défendre na vie na ye amen wana na cadre ya biso basali na nzambe to bakamen donc honorable aza nsima ya ko soutenir bino oyo te boyeba ko se défendre boyeba ko développer mutu na mutu place ozali mpona bamama mpe atiki bino te alobi akozwa na cadre ya social azwi bamama akodisposer quelque chose un fonds de démarrage oyo wapi mama akoki kosala mosala oyo ye ayebi kosala ozwi okei kodébrouiller oluki mwa mesa na yo quelque part otie mesa na yo epuis ozotourne na mbongo wana ntango otourne na mbongo wana eke ozwi babénéfice na yo otikali na babénéfice tozolanda otikali na babénéfice okozongisa oyo yo ozwaki lokola fond ya démarrage mpo ete bato bazali ebele tosengeli kosunga me na yango
soki to soutenir honorable nde akoyeba kosunga biso nyonso na mbala moko. Il fallait tozala na molobeli. Toyebi ke na mboka na biso motu na motu oyo azali na parapluie azali kobikela na se ya parapluie. Soki mbula azali kobeta oyo azotambola na parapluie ayebaka kopola mbula te eza bongo te. Mais soki tozali na honorable oyo ayebi pasi ya biso bana ya kalamu ayebi pasi ya base na biso, est-ce akotika biso? Ezala butu tango omoni ke esimbi te okokima kobetela e porte. Azalaka ouvert na chaque moment ya koyamba mutu nyonso. Azali papa moko donc motema ya malamu yango esengeli na biso to soutenir ye to pesa ye bavoi na biso, mais ako soutenir plus ba oyo bazali na kati ya base. Soki ozali libanda de même que ozali libanda ozali na kati te, puisque ozali libanda okoyeba te ozo leka na kati yango esengeli ozala na kati na base po ete oyeba ko accompagner honorable tozolanda. Donc honorable atindi biso to akotala bino tomoni bino tosepeli tozokende kopesa sango tozopesa message ete base bazali prêt ya koyamba honorable ya ko soutenir honorable ya ko voter numéro combien? 69. Ah, ya ko voter numéro 69. Yo ozali awa ozali na famille na yo boyebisa bango ke tozali kaka na honorable moko na kalamu. Tozali na honorable moko na kalamu numéro 69. Tolandi? Donc yango ezali message oyo toyebaki kopesa pona bino ba mama oyo boye elelo ebele pona koyamba honorable. Donc totondi na esengo honorable akotika bino te, honorable lolenge amoni bino akotika bino te, et honorable alobi oyo ezali premier tosepeli maboko pona biso moko. Deuxième descente, toyebi ke peut-être visibilité kozala. Visibilité kozala. Commande ba maman lelo ebele kisa baninga ete biso tozali kaka na honorable moko na kalamu. Numéro combien? 69. Numéro combien? 69. Numéro combien? 69. Donc to voter 69 azali motema na biso azali mwana na bino ba mama azali kwa accompagner biso ba jeune fille bozali awa. Honorable abia kotika bino te tango bokopesa ye manda akosala koleka, mais yango atindi biso po ete totala bino tomonana tolakisa ye bilembo ete ba mama bazali sima ya honorable numéro 69. Donc to manifester amour na biso envers honorable akotika biso te azali na mabongisi ebele oya kopesa biso. Donc na éviter tokozwa moins deux questions. Ce qui deux questions ezali donc oyeba entre biso nde tozali nani akoyano la question. Ande biso toyawa toyepo na député. Aza mwana mboka. Il faut to voter ye. Maloba nyoso baleza maloba malamu. Biso pe na kalamu tozo souffrir. Babala bale baby. Makambo nyonso tu e baby. Dolingi na parlement batia no bano amike. Batata na basi balembi. Bakende pe bale mingi. Dolingi bilenge oyo basela so musala malamu. Babongisela biso mboka. Babongisela so yoreza ki yolo Dallas. Melele komi yolo Solanier. Tokomi pe na kuluna ebele bosala tout likambo yo. Papa lokozo ke na parlement beta sete na likambo ya kuluna. Nga bakata inga sakit. Na bana wana bana mabebo na biso moto boti. Baso nyoko la biso. En tout cas to peso mokako soa. Tobeteli mama na biso maboko. Tomoni akokende na bino tina suka. Honorable azali na bino. Honorable akoyeba kosunga bino toyebi ndekora biso. Tokozonga lisusu awa. Oyo ezalaki prise de contact. Tosepeli makasi parce que prise de contact
et ça on dirait que déjà depuis Kala. C'est comme si honorable a déjà awa. Mais dans ce pays, naebi na suka to pesa bino pe ba dépliant yo. Mutu na mutu po e ba kotia na ndako ko pesa pe ndeko na yo. Yebi sa ndeko na yo afandi quelque part na quartier sezana Kalamu. Tozali kaka na honorable moko numéro 69. Ah, totika été provincial Kalamu. Donc, tous les gens de Korabisope alingi appel Sabino Mbot. Nasenga maman Outia, merci. Maman Oualoubi, Yolo Zaka Yolo Dallas. Zaka Yolo Dallas, le coma Yolo Moussou Olobiwana. À part Yango, tu as la réalité, Ozoli Kana Yolo, ils ont ébélé. Yolo, ils ont qui a venu, il y a des nobles, il y a des bateaux, il y a des classes. Et le Kuluna, tout le monde a venu encore 3 hôtels. Donc, il y a le quartier Moro va sacrifier, mais c'est pour des avantages dans les délinquants. Donc, nous, la jeunesse, tout le monde qui est lobby, non, il faut de l'eau ici. Il y a aussi sango ezali bino ba maman. Bino botaka bana po basunga bino. Toko sunga bino na nini? Na misala. Bolia malamu, boza na environnement moko ya propre, yolo elo mayolo oboti kolobana. To sepeli mingi na nebo ya bibiso, malasima to kozonga na honorable, ye moko akopesa bino lisusu oyo ye moko azana ngo oyo biso tokoki koloba te ye moko akoyebisa bino. Merci beaucoup. Sécurité. Ndeko asiri koloba pona molenge tolobaki tosepeli mingi komona bino ebele mais oyo ezali prise de contact tour oyo ya nsima tozali koya ekozala omniprès tele tokoyeba kobenga bino lolenge boye e wana ekozala donc na basurprise mosusu mingi. Merci mingi na ndeko bonsoir honorable. Oui, bonsoir. Oui, honorable Tomoni expliquez-moi le pourquoi il y a des centres. Oui, des centres Nabiso, premièrement, ils ont pour en contact na bandeko na biso ya yolo site total sabango makanisi oyo ya biso ba idée na biso tozali na yango surtout mingi pona ba fille mais et pona ba jeunesse tosoli na ba maman première prise en contact il est qui tellement malamu to sepeli beaucoup plus na kei na bango to promettre bango prochainement tokoya tozali na masole belé ko solona bango 8 ans et tout tozali na publicité belé ko kende yango to englober nyos tout donc na moi mukuse yango wana. Alors pourquoi maman oui, premièrement, ils allaient pour la vision, ils allaient na yango pour souci, ils allaient na yango pour la jeunesse. Pour la jeunesse, premièrement, nous sommes là, maman, prise en charge. Il y a des filles, mais pour la jeunesse, na maman telle formation. Mon jeune fille, nous surtout, à se prendre en charge. Na formation, à Kozoa. Premièrement, la formation, ils allaient à Bandenge Belé, na hôtellerie, à couper couture, dans différents domaines, dans make-up et tout consort. Donc, nous avons en charge pour qu'en retour, nous ayons une base où nous pouvons former des négociations. La première prise en contact, c'est tellement très important pour expliquer les mécanismes pour la jeunesse. Que nous se prendre en charge, un métier qui va tout faire valoriser et comme professionnel pour que l'Obiwana a témoigné malamu pour na biso ba to sungi bango biso tozana bonne foi ko sunga bango en retour tozaka juste na procès à bavoi na bango pour que to sala encore plus na muke tozali na yango to sala na nombre oyo to koki donc 5 par base na yolo si les 5 yolo nord 5 kauka 5 kimbangu 5 et to routine na bango na yene pe pour na ba formation donc dans les premiers temps auto ça na nous ali yango. Oui, en t'entendre parler on a compris que
la personne en question, M. Antoine Kitufweni, jusque-là, on a commis sur place. Alors, qu'est-ce qui retient sa présence? Donc, pour ça, le que je retenir, Koyanae Zali, que Bissona nous awa, tout bon, c'est la terrain. Il y a peu qu'on a bon par rapport à la vision où il y a tel qui Bissou. Oui, Koya Boutala, les match. La musique, tout ça, l'enjeu politique qui a ma casse. Le Bissou, grand joueur, net, tout ça, intérêt, tout ça, Bunda. Déjà, il y a un royaume à 4 matchs, Maramboussili. Il y a le roi numéro 9 et Biter et l'équipe Nabisso. Un message dans le lecteur, juste pour comprendre ça. Bon, en tout cas, dans le lecteur Nabisso, nous sommes tous allés numéro 69, la provinciale. Pour ça, la Bisso confiance, en tout cas, vous allez de suite. Vous allez dans ma canisse, bien, au moins, vous allez jeune. Vous allez dans ma canisse, bien pour la jeunesse. Colongola, pour la de bien. Le slogan de Bisso Ezali, éducation, sécurité et sociale. Il y a une base de Bisso Ezali beaucoup plus. Merci beaucoup. Mbote. Comment on a dit? Mabéa. Et tout le monde honorable Antoine Kitufweni a quitté le bureau de la terre. Sentiment dans les années. En tout cas, on a sepeli mingi. Il y a les bosso asana nous jeunes. Patoso lukande ba jeune. Ba bongisa mboka oyo. Pa mboka oyo e baby. O bazana prendre parce que ya ba mikolo ba longwa ba na mike ba sala misala. Pe biso na yolowa tozana député à malamu te po abongisa na biso mboka oyo. Parce que yolo e baby. Yolo comme na kuluna. Ba balabala e baby. Tozo lia bien te nzala ekoti. Et on va te lingi na mandat auto pesi Félix 5 ans. To lingi mboka na biso changement ekota na kati mboka na biso. Pe ekota na kati yolo. Nini osenga na Papa Antoine? Papa Antoine na osenga kaka abongisa kaka yolo parce que yolo eza quartier na ye. Yolo c'est Dallas. Hein? Mais le yolo et comment yolo na bakuluna. Papa Antoine esika zali nzamba pambola ye. Nzamba pese boanya ebele. Apese mayele comme na parlement anyataka pona bana kuluna. En tout cas merci mingi. Papa. Comment nga ogi? Maman ogi. Ba sentiment nga ezali pena pona yolo pena tozalanga na biso na député malamu te. Azala rapé kutu te. Mais na sepeli pena que papa na biso oyo soki aye pena député yolo. Asunga biso pena ndenge balinga lelo bakingabwa bakoma na bajekoko banga bakoma na oya bango soki nani soki député nani mais biso tozanga na muntu te e kozala malamu pena soki ye pena simbi biso na yolo en tout cas to yebite na tout cas nga la telemika epa na ye kaka na voter kaka ye merci mbote papa comment na ma Karine maman Karine lelo de sentia honorable Antoine Kitufweni na Turumbu et salinga bien ma case pour to sepe na ye aza député moko aza ba jeune biso to linde a changer yolo parce que yolo est comme mabe partout yolo comme ba hôtel partout yolo baby biso to so voter pour aya na changement na yolo to lingi penza yolo changer zonga yolo ya kala eza yolo yelelo tene yolo comme ba kuluna bandumba ba hôtel comme partout yolo baby on biso to zo linga to voter tango ke na parlement akene rolala te akene te pona bien famille na non akene ne pona bien ya population po biso tozo voter tom so to voter ye pa kene te pa lia na famille na ye akene kuna kene onima na parlement no to lingi oko ke na parlement aloba a voter ba loi po te obi ke député pesa musala te député zana pona ko voter ba loi tanga ko kende kuna ya kolobela peuple ke na yolo ezaboe yolo ma ezate yolo couré komi ya mabe to komi molili botel komi kili e komi yolo komi banduma ba komi kotele mabakuluna pe balobi epai yango biso to lingi nde jeune balona batata bakeko nimba bakeko kuna po balia bambongo na bango babongisa mabota na bana mamba voyager mbote papa journaliste comme nanga maman Eli commentaire na ngai ezali par rapport ya député ba ezalaka bien et bandeli boy tozomona bo fotenga ko voter après ça na simanango
tokomona ye lisusu te akei alimwe. Alors ye lokola ata mwana moke tosepeli na ye makasi tokovote ye et puis yasa nini asala biso musala emonana na kati ya yolo leka tozoto déclarer mimi to lo bapona ke lelo ke bakululu na batondi ebele bakululu na bataka bakululu na te baza bana ndako lelo babimi bakululu na poani ba misala ezate bataka bana batangi ba classe mis eloko akosala ezate yongo ke na piaka wana moto afani na kweboye asali na kongo botela ba mama basaki na bango mais soki lelo ke député otoponi abimi na mboka mo misala asali mo misala boko boye ke ba jeune garçon ba ki na kotelema ndabandi kululu aussi là nem supé que ba jeune fille que moi esika mo boki ba ke koye kola misala nem ki ndube aussi là na bana basi et nous to senga ke ba kululu na to benga ba kululu na mais ba pesa bango misala moi esika mo ba ki kotelema ba ki so ke moi implice ta bango ba rotira ki kululu na et aux assure ngata mboka te on a ngana loba